Nazali mwana mwasi oyo na lobarango tango nyonso na libota la ngai toyebaki nzambe te. Nga nzamba kutalaki nga na nga na lolenge na ye moko. Nabelaki mingi na bombi maladi wana tokosolola ngo mbala sima. Saka nzambe ba promesse ya mwasi oyo ekeli wapi lebaki ya kotambola na monde. Tango wana nde nzambe sikoyo ayeko visiter ngai. Par wana na loyeba susu te ba docteur ba entouré ngai. Babandi koloba madame respire azoka bango na se. Message ezali ko préparer épouse ya nzambe na lèvement. Et ce qui est soyez toke na adresse nini. Maman mimi bela basi pe ba ko yam na ba raté ba témoignage yango ezami mingi ba so nzamba talisinga ba cha crayon te ba cha nini te ba sala boyete. Mami comment yo o apprécier ka ba jara ba témoignage po pamba te po kufaki yo po moya makambo. Yo pe nkola talisa yo. Bon na condamna ki bato. Soki muto akufi wana nde en tout cas a répéter la kingango 3 fois. Est-ce que c'est de l'église? Peut-être ba révélation précieuse ba révélation ko vendre ça peut battre na l'église. Révélation wana. Et tant on a bimi na kuti mutu moko alati lamba na ba pété. Boso. Pe ayeko yebisa ngai ya mibale mimi mema message oyo. Yebisa bana nzambe. Pourquoi raison maquiller bato soki mutu akufi? Pona nini o makiyaka bato soki mutu akufi? Pona nini o makiyaka bato soki mutu akufi? Pona nini o makiyaka bato soki mutu akufi? Ngape na répéter le 3 fois. Dans la démission est belé, dans l'andara pour ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. La Bible me dit, le ciel est mon trône et la terre je vous ai donné, fils des hommes. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, très chers, fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment Nazaréen. TV.com avec la princesse de l'Éternel, humble serveur de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission Table Sainte, une émission qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, je suis tellement comblé de joie parce que je reçois pour vous une dame. À côté des femmes, je suis tellement heureuse. Et si je sers le Seigneur, vous le savez, comme je le dis souvent dans mes émissions, je suis très ravie car servir le Seigneur, c'est une bénédiction. Et savez-vous que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin? Encore une fois de plus, bienvenue sur Nazaréen TV. Abonnez-vous massivement. Mon invité spécial du jour, c'est une très grande dame dans le Seigneur. Ali Mwabisson Petro. Aujourd'hui, elle est de retour. Toroye Bazara qui va pakenda qui va pi azawa pi azo sala nini. Est-ce que Azaka Katinankolo c'est des pieds dans le Seigneur? Sans plus tarder, je retourne à la régie. Prendre un élément du trône, et on se retrouve tout juste après avec notre invité du jour. Régie, à vous.
retour sur ce plateau de NazarienTV.com. Je pense que vous vous êtes abonnés et ça fait plaisir. Je pense que cet élément aussi a fait plaisir à maman Mariam Piame, anniversaire qui les 17, les 15, mais au fait qui ont les 17. Eh, Alain Kiakala, est-ce que vous avez l'exception la princesse Abanda Obine l'encolo pour 50 ans, maman Mariam Piame, et puis botani maman Mariam Azon un bébé. Bébé vraiment, moi on a 15 ans. Lutte contre la vieillesse. Si vous voulez avoir cet album, appelez avec ce numéro dans France et pas maman Marie-Claire Carawa depuis la France. Et puis les États-Unis, il n'y a pas un manager. Il y a trop aussi. N'oubliez pas que le 24 août, le 24 août, déjà événement, ils annexent ça, un grand concert au Maison Race of Europe, au Kambamina Nekab, aux États-Unis. Dans les Nazaré Bazak organisé pour la princesse de l'Éternel. Mais au bénéfice non ils à orphelin donc ils ont concert humanitaire donc concert où il y a charité pour que tous sont orphelins donc consommer l'album c'est gratuit dans un au monelo resungela nzambe donc moni ko pambola œuvre de Dieu au CD au DVD dans les en France ils appellent États-Unis. Mais n'oubliez pas aussi de bénir cette œuvre de Dieu concert auprès les Kamalam et Singa contribution na yo. Je regarde déjà mon invité du jour, maman Mimi Moussao. Bonjour maman. Bonjour. Micro maman. Bonjour c'est Tiffany. Bonjour maman Mimi. Nangolo Nzambe. Nga bando kataka ma Mimi Moussawana et bande aux amours pembe dans ma Mimi azana biso longo. Mikolo belé à 2 ans 3 ans je pense 3 ans. Oui, Nazali. Toujours dans l'œuvre de Dieu, OK awa ozongi awa OK awa c'est pour ça le bando monangate. Et mi balé na belaki makasi mingi. OK. Vraiment na belaki makasi. Ennemi vraiment a décidé qu'il na kende menzamba linga kité. Gloire à Dieu. Na kota ki na maladie moko ba diable a boakela kingai po elembisanga na musala nzambe vraiment na zaki hospitalisé na Pax na Rompengaba. OK. Et j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. Ngai même na kota na coma mais nzambe alinga kité. Et mobile nangai abande koloba mingi Seigneur ko permettre te bande ko intercéder au pesa mwasi obo moyemula ya tambola musana na yo oyo nini et nzambe aki ko solola nangai et nzamba sengali sous grâce et a visiter ngali sous makambo ebele et diable atika na ye parce que nzamba za au dessus de tout. Donc au diable ça ezaki nzela o ko la mema ke sous tel sous makambo sous. C'est mon été ne kulusu. Quand tu quoi Yesu si nango nzoka ndeza liseko na biso esika oto bikisamaki esika o tozwaki victoire. Amen amen. Ma Mimi bande ko bakotala yo basusu pe babungi yo basusu bako ebate pamba to yo pena munene makasi ya mama Mimi ko la ko sala nzambe kaka ndenge yo loba mabe ya Yesu eza mabe nzambe za wapi mapendo yangu na batoto yote et en particulier batoto ya France iko na panda ma Mimi sali un peu ba invité o ba kotala yo et puis to kota na mama likamu na biso lelo na pesi bana nzambe nyonso mbote na pesi bino mbote na plateau mobimba na remercier nzambe ndinga permettre to sala lisusu émission et nzambe wana pambola yo lisusu amen na musique kitoko oyo salaki vraiment to pambola maki et na kumisa ki nzambe na lobi ma sœur Tiffany azali lisusu pena ko kota la mozindo et je bénis l'Éternel pour l'album wana et na kozala pe na concert wana bon mona mami mia kozala trop mais bande ko ba ko ba pesa no sangwa trop na bande ko ba kotala yo. Bon, album wana ngai mukolo mususu na bokara bala na ngai tendenden je ne comprends pas. Mais cet enfant qu'est-ce qu'il chante? Tendenden. Je me suis dit maman regarde na mona ki vraiment album wana na sepela ki mingi surtout partie au lobaki na moni Western Union. Ezo mema mikanda, ezo mema mbongo, na moni ezo mema mikanda, mais wapi agence o mema kalo sambo na ngai.
En tout cas, j'ai été vraiment touchée dans le bisser à Yembi na quatre inspiration. Merci beaucoup. C'était la chanson avec featuring avec Papa Henri Moulaja. C'est aussi la chanson que Maman Maria aime beaucoup. Aussi, Larsen Mouloua aime beaucoup. En passant, je dis des big salutations à celui qu'on appelle, comment encore son nom? Daniel, hein? À moins que je me trompe. Non, moi j'aime Daniel. C'est ça son nom. Maman Mimi, tout ça en face nayo. Bande ko ba koloba Maman Mimi yango to monika lelo. Misusu ba ko monoka po na mbala liboso azanani. Ata na 1 minute sala makasi o résumé bisabango Maman Mimi wapi akutana kina Satana to akutana kina Nzambe. Je suis Maman Mimi ba oyo ba yebi les Nazariens ba yebi bazwa batala ki Maman Mimi. Naza Maman Mimi oyo moi si Nzamba sala ki ngolu. Pardon Mami micro o matsamkia. Ya kolakisa ngai o makambo oyo au-delà makambo ya royaume des cieux. Amen amen. Nazali mwana mwasi oyo na lobarango tango nyonso na libota na ngai toyebaki Nzambe te. Nga Nzamba kutalaki nga na ngai na lolenge na ye moko asepelaki na ngai e Nzambe atalisaki nga makambo ya minene yango na témoignage na ngai o Nzambe apesa ngai eza ye moko réalisateur ya message oyo aye kopesa nga ouverture de prisonnier. Ba oyo baza na prison ya diable ba oyo nani bayebi Nzambe te. Tant mutazo sala masumu baza na prison ya diable. Tant mutazo ke kateli ya kotika mabe abimi na prison ya Satana. Message ezali ko préparer épouse ya Nzambe na lèvement. Et ce qui est soyez toke na adresse nini, eza basé na repentance parce qu'actuellement repentance bat balingi yango lisusu te. Bat balingi buka pesa miracle mais miracle liboso ezali repentance. Yango wana na tambola kana message wana na bamboka partout pour na kokende koloba sango malamu oyo Yesu alakisaki. Merci beaucoup. Ceux qui ont reçu même plus tard, tu reçus la nos témoins Maman Mimi na ceux qui ont reçu. Mais le Maman Mimi nani na yeba tozana na eloko moko etikanga makasi tango lobi ya mbala oyo lisusu Satana temaki na ekuke na yo po ete akamata yo kasi kola boyi na nzoto na molimo na mpema na yo Satana zwango yebisa biso nanu po tokota na mama ya likambo ya lelo kola taliso lisusu nini. Nabelaki mingi nabombi maladi wana tokosola ngomba la sima. Okay. Nabelaki mingi nayebutaki mosala Nzambe na bimaki na tango na ye na ke matadi na sisi mosala Nzambe mais santé ezalaki malamu te. Nabandi kozonga mais nazalaki ngai te même na mutuka nde to bande koya. Donc tokomi na ndako etana ngai ezalaki malamu te. Mobai nanga comme azape dans le Seigneur za mosena Nzamba lobi tolala mimi na tongo tokokeli tolali etang na tongo mutukeye bazwinga toke na hôpital c'était grave Maman Tiffany. C'était grave nazali sukomi yebati tokomi na monaki na remarquer kaka neti o nazoyeba ezaki neti ka mwa molili à part wana nazoyeba susu te ba docteur bantouré ngai babandi koloba madame respire azoka bango na se respire madame respire ba sopelinga mai c'était grave babandi ko tuna mbai nanga mais pourquoi vous gardez ye boye mobaya nanga lobi awuti musala Nzambe awuti matadi bakamwe balobi madame osakani na santé boye pona nini mais nayebi que malgré na bande ko yoka bango bien te na répondre que je suis la fille de Jésus Nzamba osalanga grâce et par wana nazaye ko yeba susu te babandi ko sopelanga mai ti etikala ki quelques heures na kota na koma mais Nzamba linga kité et pendant que la bande ko bondela bakisi bapesa ki ngai nalalaki profondément etant na lali na bandeka koyebisa Nzambe Seigneur pourquoi permettre na uti musala na yo Seigneur pourquoi je pleurais je disais à mon Dieu Seigneur ministère ekatana alors mobai nanga bandeka ko sambela makasi azwe saka Nzambe ba promesse ya mwasi oyo ekeli wapi lebaki ya kotambola na monde etango wana nde Nzambe sikoyo ayeko visiter ngai tango Nzambe ayeko visiter ngai pona bandeka kolela Nzamba eko yebisanga Mimi la ta chemise ya plusieurs couleurs. Siko nga nazotuna ye mutu wana nazomona yete. Eloko nini bande ko yoka Maman Tiffany. Nazoyoka makelele ya mai. Moni mai so ezo couler. Ezo ya siko na voix wana eza lokola makelele ya mai. Ma fille ne craint rien. Alors na eko mona nazalaki na kati ya tono. Na kati ya fille et na kati ya fille wana na situki na kati ya fi pendant que na lalaki nazala ko mona siko révélation wana et tant on a bimi na kuti mutu moko alati lamba na ba pété teni alataki pantalon ya bleu ciel chemise blanc mais na ba pété nga na yaki pona bima na frontière wana balobi a batu ba bima kate
nalobi non il faut ngana bima balobi batu babima ta alors le messia ya azalaki ngambe vraiment ayi alobi na ngalobi bo bimisa ye tant balobi na ngana bima balobi akokimi nzela nini abandi ko yebisa bango alobi soki bokomi na mboka songolo bo pesa ye mutu songolo. Maman Tiffany, moi j'ai frôlé la mort pour la deuxième fois. To bandi ko kende batu bazotala na se batu bazotala ngana elongite nzela ngo ezalaki pena sec. To ye to komi na frontière ba pesinga epa mutu mususu to ye to komi na frontière ba pesinga pa mutu mususu après na ekobima et na moni le messie wana alors tant na moni ye atalinga lobi la fille de Dieu anatuni nazala ki wapi alobi na ngai lata chemise il y a plusieurs couleurs o balata ki Joseph na lobi chemise il y a plusieurs couleurs ezali nini na kolata ngondenge nini Joseph déjà akufa chemise wana pe na yebite na kolata ngondenge nini alobi na ngai lata chemise il y a plusieurs couleurs. Chemise il y a plusieurs couleurs et la kisba fruit à Saint-Esprit. Lata chemise wana na lobi na lata yango alobi lata yango nde c'est par là nzamba pesa kinga matea de la captivité à la délivrance. Et na uté ko pesa pe séminaire on attend na lamuki en tout cas na pesa ki yango pe nazo senga na nzamba pesa nga makasi na sala fois 2 ya ona salela ki liboso. Pe ayeko yebisa ngai ya mibale mimi mema message oyo yebisa bana nzambe pourquoi razo makiye batsoki motakufi. Pourquoi ngana lobi elinko loba nini na yebi payete mutango le messia azalaki ngambe alobi pourquoi bazo makiye na lobi en tout cas na yebi te ngai nanu na sister ki tele mama nanga kufa ki na yebi te so ba makiyeke alobi yebisa bana nzambe basala ka yango lisusu te e abandi ko yebisa nga lobi tango nyonso yebisa bana nzambe balataka chemise wana alobi chemise wana révélation nango penza nini alobi ba couleur wana lakisa kiyo eza na kati ya chemise à plusieurs couleurs e ba couleur wana yo yebi signification nango yebisa ka bana nzambe yango tango bazo salela ba couleur wana e balata chemise wana ya Joseph ezali fruit ya Saint-Esprit ngana lobi chemise ya Joseph ouais tokolata yango en tout cas abandi ko lobelanga mingi ka yango parce que le bande ko lela lobi ko lela te nzamba za na contrôle ça na makamsu se komaka pour gloire nzambe emonisama. Merci maman Mimi to koba kaka eloko e pesinga pena makasi mingi na place lobi bana na nzambe ba makiam tout soki akufi alobela kingango alobi pour mais maman Mimi à la lumière à la parole parce que biso bana nzambe tozo tourner kaka tout autour ya parole soki moto akufi nzoto ekiye zongi mabele nzamba na posa nzoto wana te yango kola welelaki ya Moïse mais mingi mpenza kola za na posa nzoto wana tazani na posa molimo na yo oyo kotelema pembeni na liboso na epo ete mema na sambisa mokola kozonga mamimi nzoto eza na mabele soki ba maki yango ezo swa nzambe place ni parce que moko lobi bien Moïse akufi satai ko wela nzoto soki nzoto ezalaki ya yete te soki nzoto ezalaki une importance te pourquoi Moïse akoya wela diable akoya wela nzoto ya Moïse c'est pour cela ange akitaki azwi nzoto ya Moïse ye moko asai nini akundi omoni nzoto ezali temple ya molimo na nzambe nzoto oyo ezali nzoto nzambe asali yango soki nzambe aboyi aza na ba raison ya boyi bakondanaka ye te bajijaka pe ye te mais lokola Moïse nzoto na ye bawelaki yango c'est que réponse ezali na partie parce que na Biblia ya mama Mimi sika moko nkola azopekisa basala eloko boye na bawei bon ngai nakoki koloba te ke ezali te to ezali mais ezali biloko oyo Jezabel abande kolinga mingi koseduki basali na nzambe e nzambe kote wana alobelaka yango omoni ngai certifani nalingaka nayebisa bato ke lola okotango te mpona oboyi maquillage to mèche ngai vraiment nakondanaka motu te na ministère oyo nzambe abengeli ngai kutu naza motu naloba makambo ya nzambe te soki ngolu na nzambe te alors yesu ye moko azoloba moi non plus je ne te condamne problème na biso to condamné te mais totalisa bato batika nde mabe moto akoki kotia mèche na motu te mais azobanga nzambe te atie maquillage te mais azobanga nzambe te est-ce akota lola akota na lola te motu mosusu akozala aza na apparence ya mwana nzambe mais dedans na ye eza mabe akota lola te problème eza molimo na nzambe a convaincre nde moto soki molimo na nzambe akoti na kati ya moto a convaincre moto eza na makamsu moto ye moko ata alobi te tout me permis mais tout n'est pas utile mais ya kokondane moto na kondanaka te po yesu ye moko aboya ko ga moto akoza ne abomoya akotia nzoto ne propriétaire akotia maquillage ndenge Esther atiaki eza nango lisumu te mama Tiffany ndenge na yebisi yo
mais je kota mutolo la te bongola ngona moto maquillage soko tike kota batolo la te lola ezali ko bongola d'abord motema mais eloko ni na lingina loba omoni bible lobi n'imitez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde tote abatu molimo na nzambe totalisa batu repentance tant muto aza réellement repenti molimo na nzamba koti na kati na ye akozala briser na makambo nyonso wana ba makambo ezalaki neti wane komona ngo bénéfice to po bonga to asala boye lokola molimo na nzamba vandi amona ngo pamba soki molimo na nzamba convaincre mutu eleki biso batu mais mami mi ebele basi pe bakoyam na ye bakate batémoignage yango ezali mingi baso nzambe atalisinga batya crayon te batya nini te basala boye te mami comment yo oappréciaka bajara batémoignage po pamba te po okufaki yo mpo mona makambo yo mpe nkola atalisa yo bon nakondanaka bango te par rapport à vision bango bazwi ok nakoki kokondane bango te par rapport à appel bazwi na nzambe mais omoni nga mpe naza na maquillage te mama Tiffany ngai nde molimo na nzambe aconvaincre nga nazala bongo yango nateyaka bato molimo na nzambe asala nini aconvaincre yo mais tokondane bato te soki otie maquillage okotali felo non tokondane bato ndenge wana te totalisa nde bato malamu toteya bango babongwana e molimo na nzambe azwa place na kati na bango mais message bayesaki nga pourquoi bazomakiye bato soki mutu akufi wana nde en tout cas arépételaki nga ngo 3 fois nga mpe na répétele 3 fois pona nini ozo soki ezala banani bamakiya bato ezala bato bazala na salle de mort to ezala bakolo mutu ezala na mami nadani na sister na makambo wana so ezala bato bazala na mort pourquoi bomakiyaka kola tuna ye 3 fois nga mpe na otuna 3 fois mpo nga mpe na yebaka te pona nini omakiyaka bato soki mutu akufi pona nini omakiyaka mutu soki akufi pona nini ya 3e fois yango bomakiya mutu so akufi bamibali bamakiya bango te ka basi nayebi te mystère nini lekaka wana elo apart maquillage kola loba solo musute na bawe lobaki ebele akolandanga mingi lokola tozo préparer campagne ok et tant na oleka pe na émission na olobela ngo lisusu merci beaucoup wana ezaka juste flash ya bamaquillage ya bibembe mikolo oyo maquillage eza lisusu te déclaration mpe ezala te eba te eza mpo balula bango mpo balinga mpo maquillage biso totya boye moto asata sepela la princesse abimi bien nde bango bakomante la princesse mi kitoko la princesse bon sikoyo na ebembe omoi mibati na crayon rouge Congo merci beaucoup mama Mimi tozongi na kati ya masolo na biso comment memaka bamessage na kati ya baeglise est-ce que ezalelako facile mpena okenda kotémoigner bafongolelako bikuki mpo batémoignage na succès mikolo ya mama Mimi ekoma okita kutu elesa mpe kitoko mais ndenge olobaka mabe ya nzambe eza biso nzambe afuti biso soki travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mama Mimi andimi bamisu bandima ti soki nzambe afuti biso te na ofuta biso lisusu gloire à l'agneau ye nde kaka oyo azali mofuti ya solo aofuta biso mpe elikya na ye soki afuti biso pourquoi toboya yango merci. Mamie, est-ce que la porte est fongamelako facilement? Parce qu'il y a des églises qui ne veulent pas que la femme puisse prêcher la parole, qui se tiennent devant les hommes. Est-ce que c'est facile pour vous? Il y a quoi évangéliser ou encore la pesayo? Par contre, ça facile dans l'église. Na place au lobby wana na lingi na répondre yo na place moko lobby ndenge balobaka ke moi si akoyi côté ate. Mama Tiffany, omoni Bible oyo, tozali ko simba, to tanga ngo pe malamu. Elingo batenga na tanga ngo malamu koleka bato nyonso. Mais elingo baketo tanga malamu moni ngai na simbami epa ya Nzambe. Soki Nzambe apesa ki message na ngai mama Mimi. Soki alobai ke basi ba ote ate pourquoi opesa ngo mama Mimi? Et surtout nazalaki muto na yebi Nzambe te, na yebi nanga pe makamba Nzambe te. Mais Dieu m'a choisi. Nataka mande kwa mibali. Dieu m'a choisi pona kende ko pesa message. Ozomona ya liboso yango wana poninga mwasi. Ya mibale tangu basi bayeki komona lycée kwa Yesu. Mama Tiffany bi mibali ba telema te hein. Obi Pierre wana bando landa Yesu baba ba Thomas bango nyonso betieni nani telema kana kunda. Bazalaka te hein. Ebi liwa Yesu ezalaki liwa osakana te gouvernement dizoki on na maboko. Siko Pierre batalani na betieni balobi mais so toke kuna mezali kamut po batiaki basoda mais basi babima tongo basi balobi na Bible. Babima tongo yoka basi wana ki nani akolongola biso libanga. Basi wana babanga kite leo bamoni libanga elongwe baye bakoti bakutani na ange yoka place ministère à moi c'est banda na fungola yo parti wana moi si tango fungola yo bambale ana mambi mimbango moi si
bamoni ange ekoyisa pourquoi bozo luka moto abomo ina kati ya bakufi moto bozo luka aza lisusu te asi asekwi bokanisa maloba oyo ayebisaki bino yoka siko place ministère amwasi bandi alobi bokende précisément bokende koyebisa Pierre que Yesu asali nini asekwi. Pourquoi Pierre? Parce que tant Yesu bana otambo na Pierre mukolo Yesu atunaka Pierre alobi pona bino naza banani bat balobaka naza nani. Pierre alobi ozali Messia. Yesu apesaka fongola. Pierre azaki na fongola ya église. Alors ange alobi bokende précisément ba yekoli bazalaki ebele. Abi bokende précisément na Pierre boyebisa Yesu asali nini asekwi. Kokende koloba Yesu asekwi c'est prêcher. Et puis pourquoi Pierre? Pour Pierre akotisa biso na ministère. Parce que hier azalaki na clé. Oyo Yesu apesaki. Bakoye koloba kende pa Étienne. Bakoye koloba kende pa Thomas. Bakoye koloba kende pa Jean. Bon voilà, bakoye koloba kende pa Jean. Mais pourquoi balobe précisément na Pierre? Batie balobi bokende na Pierre, ba précisa ki Pierre pourquoi? Parce que Pierre azali na clé. Akoti sangai mimi, na koma pe évangéliste. Akoti sanga pe Tiffany. Akoti sa pe yo na kati. C'est pour cela yango wana. Nde to bakende ke pa Pierre et Pierre tangwa yoki. Message panzana ki tangwa balobi bokende koloba Yesu asekwi. C'est prêché déjà. Oui, mais pourquoi ange alobaki na mwasi? Parce que mabe kota ki na mwasi. Nani aliaki mbum. Ezalaki à Dante. C'est quoi résurrection? Il faut pe kaka mwasi. Il fallait kaka mwasi. Yango pe aponi biso lelo tozo salela na musala na ye. Na suki kana témoignage te, je prêche aussi. Vous prêchez aussi? Oui. Mais est-ce que la porte fonga mela quand surtout les baxi so prêchak? Bon mingi naza mandaté na témoignage. OK. O Yesu atindelinga nango mais so ba benga ko prêcher na boya te mais en tout cas maman Tiffany eloko zo pesa nga passe surtout na mboka nanga ba fongoli biso mingi ba porte te. OK. Ba fongoli biso mingi ba porte te. Mususu ba yambi biso mais mususu mingi ba yambi biso to yebo ya yoki maman mimi expliquer ngai au lobby alobi koto kolobati. Kote kako ye moko asepeli. Oh. Abi koloba yango te. Siko nga nazotuna na okende koloba nini na bomba nini. Moyena ya izati. Et nakutani pe na makambo ebele na garder toujours bonzambe na ngai. Pona ko céder yango te. Ozomona. Ba mususu pe na obenga bengi te. Et surtout message à repentance actuellement yo moko yebi na mboka na biso. Eza susu emete. Batu balingi buka, panza, détruire. Mais repentance, batu balingi yango te. Or biso toko changer message te parce que tozana taille soir tozana besoin toko ta lumière na repentance parce que repentance ezali passeport toke na ona lola. Mais mimi est-ce que c'est de l'église? Pour n'être pas révélation précieuse, ça va révélation qu'on vend ça peut battre dans l'église. Ngai na salle église c'est mon mari est pasteur. OK. Ngai na bimaki une église na ngai Trône de Dieu, communauté des assemblées Trône de Dieu. Nazalaki kuna mobile na ngaza pasteur donc to balani Nzambe a révélé qui est abanda musala na parce que to na Libye Nzamba zone sibiso awa. Alors abandi musala na moi je partais toujours dans mon église. Nazo kendeka kuna noti pasteur na ngai kolba non, il fallait na soutenir mobile na ngai et to na na kati église Alpha et Omega. Kombo ya Yesu na kutana ki na ye Alpha et Omega nde kombo ya église yo tozali. Ah papa déjà azo kamba Alpha et Omega. OK, merci beaucoup. Maman Mimi to kokoba kaka na mutuneze belle pona ko toka mama Mimi na mukolo moko ezapenda pasi makasi mais maman Mimi nini makasi okanaka osalela Nzambe la rola mki surtout deuxième tour temps Nzamba bikso nini peno okanaka ozokana osalela nkolo. Maman Tiffany, merci pour la question. En tout cas nazo senga liboso Nzambe apesa nga makasi fois 2. Amen amen. Ya ona salela ki liboso na salela yesiko mbaloyo koleka nango. Et tangu baza ko kangela biso ba porte fongwa mingi te na bana ko tuna Nzambe siko message to koloba ngo ndenge nini. Nzambe aki ko révéler nga lobi aki ko pesa biso message réponse à lobi cette fois-ci boluka terrain bo sala campagne boluka ba salle to louer to sali ba invitation to bengisi bato baye bayambi Yesu na ba commune différent na ba commune oto banda ko kende to bando sala yango wana to za na campagne le 1er août au 4 août to ko sala yango to za na terrain homme 30 Nzamba pesa ki biso vocation wana yango wana to tie yango déjà et kala mingi te to ko sala yango et na fin septembre to ko sala na commune mususu oyo Nzamba ko inspirer biso déjà asa déjà inspiré biso to sali moko na début août moko na fin septembre.
début août aussi on a terminé. Ouverture de prisonniers. Ouverture de prisonniers. Message d'abord, ils ont ouverture des prisonniers. Maman mi le bakezo qui mi na repentance. Surtout que na ma prison c'est comme buka panza beta. Ouverture de prisonniers et puis ça nga pas sinde batu bakanisa rango. Oyebi tango moto azo sala masuma c'est la prison à diablette. Tango moto atiki ko sala mabe bimi na prison à diable. Ouverture des prisonniers. Et puis ouverture des prisonniers et landakana crise spirituelle et aveuglement. Et batu baza na crise spirituelle pe na aveuglement. Mais basi beaucoup ya message ezaka ouverture des prisonniers oyo bakangami bakoma libre bato bazo sala masumu batika bazonga na nzela ya nzambe o basi batengama kipe bazonga tout droit na nzela ya nzambe. C'est ça ouverture des prisonniers. Ouverture de prisonniers, ça combien de jours? Et ça la 4 jours. 4 jours na terrain homme 30 na campus. Vraiment c'est quelque chose de bien, mais avant to ko bana place au kaka tozana mami to ko landelema moko na régie et puis tozonga to beta masolango. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas c'est du sérieux. Ok, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Maman Mimi Moussaou. Maman Mimi, vraiment, kota la ndingo lobi, homme 30 ans, na ebi yango, na campus, c'est l'homme, nana. Kosa l'événement bongo, na ebité, aussi ba sponsor, aussi ma coquille, yako 5, c'est tout le cas, et puis na terrain. Comment osa faire pour que on s'en sortir na maman Elikamba modèle en bongo? Maman Tiffany, merci pour la question. On a dit sous omoni ngai na loba mikonyo so réalisateur à message c'est Jésus. En tout cas ceux qui na lobi na yo ke naza na mbongo ni osala nyonso ezalité. Mbongo nyonso nzamba pesa kanga na msala na ye na tshaka nkala msala na ye. Makoki ezamuki. Ezo senga biso tangu bana bakei ba sali bilan ba tali na ko louer podium
koluwe ba instrument ba kiti tout ça tout balobi mama esoko ko bana ba kama moko koka nalobi nous avons la foi to ko sala yango nazo senga na bandeko nyonso tout oyo baza dans le Seigneur bazali ba provision pe ba partenaire yesu atie pona nzela musala na ye intérêt nyonso ezaka ya yesu mama Tiffany oyebi intérêt soki na ngala osala ngo pona ni kasi na vai na ngai nazo tangisa bana na ngai mais intérêt na ngai ezali ya yesu ba ambaza la gagner yango nazo senga na bana nzambe nyonso oyo babangaka nzambe oyo nyonso balingaka musala nzambe ba soutenir biso toza na besoin to banda ba invitation toza na besoin to pesa ndambo ya mbongo nanu pona ko louer podium nyonso ememi biso tina 6,000 et quelques dollars. OK. Ememi biso na mbongo motuya mais makoki ezali moki. OK. Yango nazo senga na bana na nzambe oya yoki mongongo na nzambe akanga motema te. Ba soutenir biso ye biso ki kaka 1 euro na yo 10 francs na yo 10 dollars na yo e koti na kati ya musala o e ba ambazali gagner oyebi o nzambe akufuta yo. Oyebi o nzambe akozongisela yo. Yango toza na besoin ya lisungi wana bo soutenir biso afin que musalo ele kamalamu to benga bana na nzambe baya soki nzamba tini biso to banda kuna parce que loge za makasi to ya loge za makasi yango wana nzamba lobi to évangéliser côté wana to te abatu ba bongo la mitema oh esengo na mutu ya ko contribuer afin que tango mutu moko abongo li motema fete za na lola et nzamba ko se souvenir na ye et mutu alolengi ya ko soutenir na milulu mukola ko fléchir ba jeune nzambe kanisela ngai na mosolo na tchaka po na campagne ata amoko aganyaki nzamba bosa na kabola mute toza na makoki muke bosunga biso afin que musalo eleki malamu eleka malamu na otoko sala na fin du mois septembre nyonso eleka malamu vraiment ceux qui ozali mwana nzambe ozoyo kabiso ko kanga motema te toza vraiment na besoin lisungi ko banda sikoyo po misala milulu ezala te na outi toye les premiers à partir déjà sikoyo toza na besoin déjà to sito moni place à colorer podium to sito moni place à instrument o le pe moni ki na sala ba instrument na ngai podium na ngai ko pesa biso ezali pe mabete nde o le baka mabe nzambe ezape wapi toza na besoin vraiment ya lisungi ko banda vraiment o akolanda biso bokanga motema te bo soutenir biso poto banda déjà voilà na makambo wana nyonso tu et numéro na nga boko yokango pe numéro pesa déjà mami pesa ya téléphone ezali 00243 85 36 95 540 00243 85 36 95 540 et ami Balezali 00243 81 155 50 45 so ibo beninga bokozwanga ipe numéro ya compte nanga ezali wa mona yango dingo contribuer et nzambe ya kobosana te akosala bino toujours bolamu nzamba pambola ba onyo surtout basunga kabiso na CD nzamba pambola bino pe ba onyo bakosunga biso lisusu et nzambe akozwa gloire to tika na ba CD msuto ko kabola pe bana nzambe bakoya soki ozana famille na yo ozana ndeko na yo azali na Kishasa benga ya kolanda ayoka yepe abika na kati ya message yo vraiment nzambe asala bino bolamu et nzambe nde akofuta bino po ezali mosala ya Yesu Masia. Merci, c'était un peu ça, juste l'introduction pour vous avec Mme Mimi Moussaou, Batoro Salazala Naye, Toro Zolamino Pe Croisadouana, parce que Bisson a Nazareth, on a preuve à l'appui. De l'art, to lobby, to moni, au lobby, to mona yango. Donc, ça la plus bonne à mais bien. Mais, to comme un moment où Mme Mimi, to Zalakana rubrique, mon to bien qu'un vrai au fond. Rubrique, on est à la Mme Mimi, au talaka caméra. Biso to retourne la question. Pour pas mater lobby déjà ni on a habité dans un peu le basuka au lo bayango. Tant to retourne la question maman Mimi ozongi sakara. Ce que ça vrai, lobby vrai, sans ko baxelo musu na sima. Ce qui peut ça faux. Lobby ka ça faux na likambwana. O baxi sous selo musu te. Mais le basuka na nyonso to lobby wa et puis o bandela sous numéro ya téléphone. Numéro de téléphone nanga. Le basuka nanu au résumé émission na nini le banana. Na lilobasu qui ezate lokwa na ntozo vivre mais OK micro Mimi pardon pona mukolo alelo vraiment bo soutenir biso dans la prière liboso na musala oyo vraiment ezo senga lo sambo mingi parce que tozo rappeler ba attaque mingi bo soutenir biso dans la prière pe bo soutenir biso na finance na oyo nzambe apesi bino to tia biso nyonso na musala na nzambe et nzambe akobo santé ko sunga vraiment toza na besoin lisungi ko banda vraiment ndenge zoyoka biso soko bandi ko sunga biso liboso na katikati kaka yo parce que to permettre to banda déjà ko avancer babilo ko nyonso ko bongisa déjà toza vraiment na besoin lisungi
e nzambe wana aosala bino bolamu e ya mibale ozolia ozomela kobosana te Yesu azoya bientôt. Amen. Kobosana te à bientôt Yesu azoya. À quoi sert tozo nyonso ya mokili mais to perdre royaume des cieux. Lelo tozo mona ka ba témoignage. Nazalaki maladi na biki, nazalaki bona biki, mais toza pe na besoin. Nazalaki ko banga nzambe te melelo na bangi nzambe. Et yango wana pe kozala lisusu malamu, vraiment to bosana te, soki Yesu aye adresse nini okokende. Et soki lelo liwa ekomeli adresse nini okokende. Okoyi kozwa nyonso mais au perdre le royaume des cieux. Yango na basai na nzambe longo na biso nyonso to te abato repentance to lakisa ba na nzambe ba yana kan Yesu o babungi o ba yebi nzambe te ba bongo la mitema afin que lobi to la ta gloire et pas yankolo. Numéro ya téléphone nangezali 00243 85 36 95 540 81 155 50 45. Merci to komina suka émission na biso vrai ou faux. Wana invité azotala bino ngai nazoka mwa soni lelo pona otuna wa vrai faux bozala bonsenati voilà mami vrai faux totuna nyonso hein vraiment eza réplique bana nzambe balinga mingi yango na singi na bayo bazana bana bakomoka de apongi bozana butu botala émission bokoki kotema oyo ebisa bana batelema bakende kolala pour vrai faux ebandi mami tolandi okoloba ete kola bisa kolata chemise elamba ya plusieurs couleur. Yo moko définir en haut ezali ba fruit de voilà. Quatre na fruit à Saint-Esprit tozo mona eza patience, tempérance, eza 9 fruits de l'esprit. Maman Mimi kola insiste là ki en haut trop. Olobi nanga. Vrai ou faux? Ozali boso bana nzambe te mais boso en kolo. Oya benga yo, oya mema yo au-delà la qui soit makambo. Vrai ou faux kola kuta kiyo na mbeba moko koisama ki yango insiste là que trop zongi sa fruit de l'esprit lata yango Mimi kanisa premier amour obwaki na yango na mema ki apona la tsusu okoisama ki côté moko Mimi osala ki na tinda ki ote zongi sa fruit de l'esprit zongi sa ko banganga zongi sa be nzambe banana côté ya yo moko vrai ou faux? Pardon la bonga. Deuxième vrai ou faux? Mami mo beti makambo ya bawe bacha bango maquillage te. Basusu ba ko ba kete soki mo sa vivante akoko cha maquillage te. Esther akemona mokonzi. Babet bongisa kinzote malamu ase maquiller malamu mafuta ya talo biloko atalo atie kitoko po abima kitoko. Mami soki mwasi akosala yango ndenge Esther asalaki abimela mobali na ye soki eza mpona esengo ya mobali na ye ata nkola lobi étant donné que la que moi si tout ça mobile na yo ce qui moi ça sala en ane na lisumu te kocha maquillage et que bato bazo ba kocha maquillage pas moi si lisumu ba on ba koma na lisumu vrai ou faux? Mami basus ba ko ba mami ba cede atekaki vrai ou faux? Faux, na pesa ngo grâce. Te mami to to baby si vrai faux mami. Ah. To banda te po déjà baby kak et baby. Ngela ngo ka. Pour que côté on to bakisi bo netili kambo ezali. Ngela ngo to ba. Te pa mo bi faux ba ko sa kisi ko. Da pe mutambo Qu'est-ce que vous faites à mutambo te mami? Ah, c'est bon vrai faux te. Bato sote ka toke kara msusu. Mami, je pense que ça na Congo, au moins qui comment basakola ki na basi na mbali pona président oya koya awa. Lelo tozana président Fachi. Ate ozo lobela makambo eza likolo sainteté ko banga nzambe tout ça mboka peza mboka no bibebi o azo sambe apona mboko nete aza plus qu'un insensé. Mama Mimi ba prophétie nyonso bat balba ki ko la talisi bango failu mutaobima. Lelo Félix abimi.
pona yo vrai ou faux obenga batana baza balokuta faux na pona ba balokuta te katana to katete mami émission sina te bandela na question on peut comprendre vous faites na bibo bato basakola kike fayulu ntakobima mais yango te ekota nyonso yo engaka kota vrai faux ezalaka ka boye ezokende ka boye ezala mission mo esalamaka na sentiment kandi tokende boye ezokota donc ndenge bango babake fayulu ntakobima fayulu abimi te c'est que bango bato balobaki bongo baza balokuta pour Félix Mtabi vrai ou faux mais ça vrai voilà bango tout wana mamia sakoli balokuta. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la princesse de l'Éternel, mais savons dédié, c'est juste l'ambiance de l'émission. Ici dans les Nazareth aux Alaka boy, ils ont ambiance il y a émission. Vous comprendre c'est parce qu'il y a mon mamie kala vraiment les lots sont abîmés après 3 ans. Vraiment beau soutenir na ba numéro il y a banque zo les kawana beau monde que vous virer directement bino so beau monde vous virer beau tini na Western monogramme ou quoi je ne sais pas pour la publicité na Longoli na Mimi Moussaou voilà Mimi Moussaou Mimi voilà Mimi Moussaou Mimi ezakandenge voilà ou bien bengi na ba numéro na PC beaucoup joyeux beau contribuer na œuvre de Dieu vraiment bateau ba memela ki biso sango yeso aseku ezaki parce que basi na mibali bazwaki ba biloko na bango ba bijou ba baki ba minyaki ba ekoli boteka bokende ko panza sango ke yesu asanini asekwi donc yango sango ane komela biso ke yesu asekwi so obelelie ako peso yano merci beaucoup bobo ça napete le 24 août déjà bato bazana habilité à kolobela makambo le 24 août ba mama na plateau kala minte ba fiche pour mona kamite ko ba invité bo ba eza banani na village Temba donc c'est pour les orphelins mais concert de charité pour que tout que nota la orphelin pour que tout solo la orphelin pour que tout se pélisapé banana bazon en classe malam na mois de septembre. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, restez toujours branchés et abonnez-vous sur YouTube Tiffany officiel et puis les Nazaréens TV. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nozamba